السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Simegozungu sulukumu ipena nzambi tsengi nzambi achakimya mapambo ene iza alikulea Prophet Muhammad iza apili kulea famina ina bali kulea nyonso iza apili kulea batu nyonso oyo bazolanda nsilimia Muhammad basimbia wana bosolo timu kulea suka nzambi andi miloso dua. Naam, oyo nde ezali kuna biso ya mokolo ya lelo nde boye tozali kosala revision ya at-tajwidu bongo na kati na yango tozwi bongo baprincipe ya nunu sakin oyo babengi na lokota ya arabe ahkamu nunu sakina wa tanwin. Naam, nde yango baregle na biso ya lelo lolenge nini bakoutilize nunu sakin na tanwin na lecture coranique. Naam, ndenge nini bakoutilize nunu sakin na lecture coranique na at-tanwin. Nde boye tozali kokoba kala te na explication na yango biiznillahi taala. Naam, lelo eza mokolo ya samedi nde jour ya cours na biso awa na kati ya centre oyo tobengi aljumuiyati litalimi alqurani alkarim walulum alislamia. Nde toetangaka bongo mokolo ya lelo samedi cours ya at-tajwidu. Revision na biso mpe ezalaka kaka mokolo ya samedi mpona makambo etali at-tajwidu. Ndenge moko lisusu tozalaka na tasmir ya kiraatul quran to koyokisa alquran dans bajuzu oyo omemorizaki. Nde lelo ezalaka teste na yango na kati ya centre na biso oyo tobengi aljumuiyati litalimi alqurani alkarim walulum alislamia na kati to ezwami bongo na masjidu asheikhu Hamdan ibn Rashid Ali Maktoum na ville ya Kinshasa. Naam, mandi kuna bishia tajwid